C'est déjà. Papa? Papa, ça? Papa? Oh, on a dit qu'elle est dans la chambre. Papa? Papa, allez. Oh. Non, vous vous attendez la réunion. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours en retard. On a quitté. Mais on a bêté à ou et tout ça dans la face. Les cadets t'as dérangé dans la face. Non, dis-moi où la mettre. On fait ceci. La benga rapidement au salon. Donc, nous assumons donc qu'il y a un restaurant. Non, maman, pourquoi tu fais ça? Non, non, non. Il y a bien que le rôle de Yébissa qui va dans la yo, les lots, bah, on est dans le restaurant. Monte en côté à ta cuisine, tes chéris. Chérie, on a dit comme ça, on a créé un restaurant. On va coller dans le restaurant, t'es sanga. Hein? Pas mieux ça. D'aïté. Mais moi aussi, je ne savais même pas dans ma programme. Il y a une salle de banana. Eh, bon, on a soit baqué dans mon restaurant, soit passer vite fait banambi. Bébé, ça va? Ok, bye. Je vous aime bien. Ok, ça va, allez. Papa. Demande à maman. Bon, sortez assistés. Je suis désolée. Ah, oui, oui, oui. Nous allons manger à la maison. Papa, ça mais pas une seule non carbone, baki. Par exemple, bisoto lié. Papa la bilo lié. Parce que celui qui est au restaurant, tu l'as baraté. Dis-moi maintenant, bisoto lié, le restaurant, les papas là au lié. Maman, pas si papa qui me semble pas lié. Bon garçon, papa n'a bino alia kalibanda jamais. Donc on a déjà le dit que avant que les restos te donc bisopé, moi que les restos et ça t'étincelle. Va prendre l'argent, il y a besoin qu'il nous dise. En fait, il y a besoin d'un congélateur, mais aussi le bloc qui est au Yézangi. Je serai là, c'est toi qui vas préparer le choix. Encore papa beaucoup qui est moto pour une maman. Mais surtout qui n'a pas fait ça ni. Donc il a dit papa déjà. C'est chez moi et mon mari. Et ça, il y a indirectement que moi, c'est à lui. Voilà. Et ça, ma chambre. Même si Claudie Kamouna a été là, Anna Blue avec Malande, où me sonner? Non, non, on dirait là-bas. On peut comme tout le monde qui était les agas à Florent Nicolas. Mais pourquoi on met la main à la Blue ici, Bamou, c'est la Bamou à. Bamou, il y a qui parle en rapport à brancher Bamou. On a eu bisser mon boulot à Zanaluanda. Alors que top, il y a même Macabilo. Claude Nicolas Nzamba Louf. Claude Nicolas Nzamba Louf, pourquoi Nana Lidingonda? Si, il y a un de Bamou, il y a un branché Bamou. C'est qu'on y a un couteau de persil moine.
Percez-moi. Eh, bon, on est sur mon gros, soit louf, donc on a louf, kanga louf, na Arsène Moubama. Eh, il y a son accoutant sur la barre. Yo, molo, ok, n'a vous me fait marrer. Belle fois exceptionnellement. Qu'est-ce que vous voyez on a battu ya na on peut mettre ton na louf, nous ne sommes pas Arsène Moubama mon yo. Mais nous sommes l'autre. Non, parce que vous Hervé vite à musique. Donc on doit vous permettre ah il est. Mais écoute yo ensemble. C'est ça le nom. Numéro Arsène. Oui. Et non, en plus, c'est un numéro terrain. So Fatima Bou a saigné numéro 2 au pays ça. Oh, comment ça peut Eh, le parent grand frère même au pays ça. non, ok, non, déjà. Il a passé hein. Mamie. Oh, ok, c'est vrai. Non, non, bima, déjà. Non, maman, t'as vu? Maman, pas ça. Attends, non. Moi, c'est ça, Dami. Mais franchement, non, pour se balader, on entend ma casse, mais je fais un autre, on a beaucoup de combat. Ma belle. Oh, merci. Papa Ngonga. Rete. Pourquoi nous avons belé ni balé boy maman ta papa Ngonga? Il a mané un gars. Nous avons un abattoir, papa. Papa belé boy. Comment on a couru na? Papa Ngonga. Attends ce soir. Eh, ça place batu bazaba yaka na bambeli te papa Ngonga. Olga ko lobela ngani. Nalinga kina loba. Mama. Iloko inai, oi ya provision oi ya nai. Ya Makemba, isiri news. Makemba na nai. Oi. Na Fritz. Na fuite wana. Fuite news isiri. Eh, mama, biloko kuta lambi nga na kolia mote. Papa Ngonga dane tsoko biloko na minga la tenga kile na resto. Oh, na kolia mote papa Ngonga. Preni. Mama. Nkolo nyoso na yite di azulu kina kaka. Tera isa shfaka você pegou que meta aí. Você tá com foca, você tá falando com a shfaka. Uzulu ngai. Mas azulu ela tá foca com Problème nzate soko kolia te. Problème nzate. Soki alambi aboyi kolia yango. Lisimbo tila bengisaki nga mama na Fefe Fernando Star. Mama na Rose maman. Mais tu vois que kolia kuna osoko akompanga sana. Siko biloko oyo na lambi nana tinda ngana la. Ezali ki difite. Yo ndo tinda ngana la. Você tá falando com faca, mas não dá para falar com faca. Ela tem com faca na mão. Problème nzate. Usanga kambi na maboko, kopanga na wote. Kende. Asote bambela biloko wana. Papa Ngonga. Kolia. Nasala ni. Yango. Ata sata nyokanda. Na yo, nani? Omusaka na ya. Na bole lo yo. C'est de même dans l'ambaka. Na laisse lo yo l'ambité, c'est même. Oyo tunga ngai. Ah? Obe moi c'est ça na. Tunga ngai. Ticket. Qui est dans la cuisine? Binu. Papa Ngonga. Bisalia. Papa Ngonga. Biloko lobi ezanyo na lelo no bima na TV. Merci. Na oya Tu as qui ça banane? Merci maman. Hein? Yo qui ça Allez, gars? kende kuna na cuisine. Obe aye ba niveau na ngate. Sadame azongako. Mon foyer. Olandaka ete bomeli na ye faut comprendre. Faut comprendre ye. Bon mais ça n'a été kwani. Nous ne kopesa ye mutu makasi. Mais maman franchement na to makasi. Merci Aya. Ngana lobela. Avant na bima nakanaki na yebisa bino naza na surprise moko spécial. Ah? Mpona bino. Maman surprise en fait ma komazala. Biso mimalika. Non, comment on va biso ko ya Azad. Azata bimali na tongo maman. Makoma azulu bima sankolaka nga. Oh, mana bika. Alakela te. Ah oui, oui. Ayebise ngai. Franchement, ça biso. Quand même na labi. Eh, uzali ezali. Akoya Attention, papa. koyoka yango nsima oyoka comme ça tokoannonce si Ya. asombi 3 mapango sadam moko na kombo na yo Ah, tiko. tv moko na kombo na yo makoma mpe moko na kombo na ye puiske namoni bokoli ebongi sikoyo lokola ngai na boya bobima bokende epai ya bato me lelo nasali yango mpo namoni bokoli na moto azala libre na ndako na ye amizwa mpe en charge na nyonso ya ye Maman bana bien makasi. To boy te pongo ya biso. Nako abandonner jamais. Ah bon? Oui. Nako biso ngo se rozu jamais. Maman, ok. Oh,
Non, t'inquiète pas. Non, ok, va Il faut autant voler à Rosuma parce qu'il y a avant maman. Maman nga no va na kuna te nga kuta tando tinda nga na londa kuna na rumela te ne ke na musuka na sana kre ko ba sama suki nga na ko vanda musika te Maman, tu que oui dit wana. On tire la jana, tout ça je pas jana franchement. Papa dit qu'il est beaucoup de bien juste que vendre boy. Papa n'a dit belle. Bon, n'a que vendre pas ngamo jamais nga no tissu. Papa. Ambo, omoni boyo. Comment ça va ensemble là? Na meka kibino na kala. Franchement, Non, on va pas séparer la bino. On va faire nos cocatés. Meka kibino na kala mutema la bino. Pena okukate kwa abandonner bino. Soyo même otali kuna. Amotali yo. Papa mongo comment lekisa ambiance anga na bana pepo tango nyoso yozala na ngo. Bana yo zonga kuna. Limite ya cuisine eza kuna na portail eza suka wana porte suka nango wana. Zonga kuna. Na so blogo la bien. Natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te. Natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te. Ilaka na yo Yesu ekokisa makayaya. Ilaka na yo Yesu. Bonjour, ça va? Odeo, papa, nous avons ça sur la main. Kaka na minute où on a commis pressé. Pardon, papa, s'il vous plaît, nous avons ça sur la main. Bon, vas-y, je te donne 2 minutes. Pardon, papa, pour si vous avez une fantaisie, vous avez vu que vous avez mais nazoka ilunde sanga pasi papa façon ozo salanga esepelisa ngai te ozobima ogoyaka butu ogoyaka bakwiti omobalanga poani ata lisola pamba tosola te papa bana bazomona yo te Jericho azotunanga mama j'ai pas vu papa nasali nini modeo nasali yo nini papa na quand même moi sina on a à peine droit eloko nini penza ya mabe oyo remaka epa na nga na sala epa na yo pozongisela nga boye muke boye bakwiti koloba kosala bana ba éducation nini topesa na bana papa eloko esepelisi yo kotya mwana oyo kolobelanga makambo po ointroduire mwana na mutu nini mwana kolaka ke tala papa azali konyokola mama ayinanga mpo likokoki koyebisanga makambo te en face biso mibale il faut la présence ya mwana pourquoi bana oyo natikanga mbongo akolia te mpo na bango mpo na nini ngo introduire mwana oiklike makambo moko boye mwana kola soki mwana azalaki te na ngai nakamolo na kutu je te dis la vérité azali nde nakosa mona yo ça va beba ça sent bien ok viens je te porte mon fils tu veux les bonbons, les biscuits, quoi, tu veux? C'est quoi le bagage à moi le plus comment battre? Oui, c'est des mamans. Oui, c'est quoi ça va bomber la pinga? Dieu verset. Bon non, ça l'aurait mis. Comment mimi ça? Tika loba. Que c'est pas bien tout le monde a mis bit. Non, ça l'aurait mis. Non, c'est plus ça bino. Des aller à salanga pino dandi kula yale. Des mobile wana de bama kabozola kawe ya bwana. Kasi yo tout le monde a mis en expliquer. Ozo expliquer na mte ozo likaka ko bana. Banda a chindi ngai na otuna. Soki to sala ndenge ni. Bo banda ngaka. Ah? Bo banda ngaka. Kibata kala. Soki lo ya tuni yo di motuna yo talingai. Sekinga na bi bojo ba nyoso tuana. Oui, mais nous avons expliqué qui est expliqué papa a dit que tout là. Bref, c'est pas possible, c'est pas. Bah où est-ce qu'on est? Comment le qui s'est là il doit. Papa, hello mon kutunante. Ya tilinga ndena tuna soto sala ndeni na kuchini na biso. Ezala ndenge nini? Osenga ndenge nini po mobali aya pa mwasi. Sina kanani denka bila minene. Bas.
tika biloko okolobana yo ntango oyaka kobala ngai oyaki na yoko ntango wana ezalaki kolema ya pamba na bwate oyaka na kolema bongo yango wana okobandaki bayela o 2000 tuka monene ongosala nini azansi akimisa ndenge nini yo zeseke yo bandi kokotela esikoyo nazaka motema pembene na bota yo po naza motema makasi nakangaka 9 mois tina ke kobota yo kende na ville awa na komba epai ya Francis Vemba le millionnaire descendant Simoki Mbango kende pa Francis Vemba akopesa mbongo mwana nakobalika masolo mbongo mokete fona za millionnaire papa eza mosika okende te naoke transport olingaa boye te so bapesi bino ndeko na kuta bimaki bana ntongo awa soni ngai mpona koboma moto awa likamuningo ekoka yo mama sala manga manga sisa nzete yezo manga ya mwana loki manga na ye ekomi ya yo nalobi apeti eza ya ngai eloko nini bozuka pasi tete yango matabuka benga ta bato babukela yo tulia eloko nini bokotelemela ngai boye boyebi teke esasi la fruit soyo eza ya yo tononango omoni biso batasa sokili te esengaka fokolia ndenge okumisela yango yakumisaka nakumisa te naza moto ya saso yo soki oza moto ya katolike yo mwana mama maria ozwi mwana opesisa pele ngai naza saso kili bazaba nani science anatomique science zoologie science botanique na kilite eza priere na ntongo ndenge nakendaka priere na ntongo matiniale na matiniale wana mpe babengaka yango kilite soki ozwangisi na basiase nyonso eza siase okilite yo kasi siase okilite oya bino bandoki ngai naza moto epela obi nzongo yembele mokolo nakokufa ngai moto ya mbongo embele ntango bonga wana mama nabonga epela atika nakoyeba te tika na milela o mama ezaka eloko nini pena ya solo mwana mwasi mama tu fais des études de la maison yo mpona découchement omonaka no mabe te yo bala mo découchaka une femme découchée mama yo okamwisaka soki te ngai andesengaki permission ozala respecte bano lakisa mbongo uti osaki ndumba lakisa mbongo uti osaki ndumba nakobasa mosusu zoba nyama zoba nyama mwana bapesa mangai ya mabe tala nzoto bapesa ya mai nyama akemba tufu no nyonso tuna yeye yakutu yeye aza kogarde taille na nzoto ezo ya okomi koya munene kovimavima loka motalie de vie ozosaka na biso chaque jour découchement anniversaire ya nini ngai moto nabota yo papa wemba soki eza moko anniversaire azali kosepesa mama na ye mama nyondo zonga voyage mama ayebisanga sonaki ezabilo mwa atindaki ndeka tosala maison afongolenanga awa so biloko ngo monakende ozwango na lwanda mais sikoyo ye nga siko nasepelaka te si nayebisaki makambo ya voyage nanga badéplacement ezesala badécalage na mama classe décalage comme décalage na mama classe donc yo il faut tanga na mesure diplôme d'état tu n'as que 16 ans il faut un diplôme d'état c'est bien beau ya kosala lo maison mais ils ont un diplôme d'État. Laisse ce truc-là qui approuve. Des ans, je vois Kaba. Non, c'est ça déjà. Des ans, est-ce qu'il y a des ans pour la suite? Ben oui, il faut se prendre ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Et classe c'est dans madame, on n'a pas la paix. Oh, de l'émancipation de la femme au Cassiné. Oh, madame. Minha mãe, tia.
Gauche, tala mwana omesengisela oya nini akendaka bambola mama lima omesengise makambo voyage wana te koselele maison d'habillement c'est pas un problème mais atika na 2 ans il faut accéder à 2 ans on a classe on a son diplôme à quelle université et aussi là déjà papa et comment maman a bien déjà Aza très intelligent bien on a discuté voilà ma rapide papa quand nous cuisine nous pas de cuisine tembo ya macha ya bye document bibi na ngoma yango d'accord, comme ça, et là vous essayez de faire ça la gymnastique sportif pour confirmer que nous avons tout ça le gymnastique sportif, pour que nous pour la connaissance. Donc on va reconnaître que nous avons et puis pour éviter ce qui est pour le testament, pour aligner pour insérer comme étant déjà héritier, il y a en cas de ton absence. C'est ça, non? Yango wana makambo nyonso eza na maboko na yo yo moko oyebi ndenge nini okosala bolokwa mpe papa na bango ntango azalaki anvi avant kufa asalaka batestament ya kokabola babien na bana te nde yango wana mpe ndenge osala papa na ozo qu'est-ce que tu parles là-bas donc ngai lokola ye atikaka te nini komba bana c'est pas grave tout c'est pas grave tu vas changer le modèle de testament comme ça tu es sérieux dans le cadre les allemands pour pour le dossier on peut dire que pour parler déjà là papa Roger Boutamuna le fait personnel mais toutefois au cas où monde déjà la surprise à moi et logo tout ça les montées mais je sais qu'avec toi madame ma caméra sur le canal vraiment dans le cadre très bien moi je vais faire ça yo le bibish on a chamba na okena nzangi na suve na so mona ngasko na kinyela kiyo pour le makambo pardon na fande ayo za poli au fond non mais na mbana mota yepena pardon na fande yote poli na ngayo bif à mon cœur mangeant jamais vu bune sina mona yo yo tu peut-être tiko kufa no bala yo te olu bana ngai onu bana dongo na lobi na yo ni na ngai papa oh omoni buso ba famille yango na miso batanta na oyo la bilambola mimi na leki apide bengi la via maonese pa via Jiranano buso ba banani Jiranano tangu yo uyaka umona keke lupango yichalia yo papa na mona ngoza ya ngai te na oluka ndi via so za maonese bengi la ngai mais tu dois avoir du respect o jalinda ku ya via te via kele na yinjwa yandi ifalinga kwende sosa yandi kule na kibritali tangenge kele na yao mimi mobala via ezaka ale grand frère via so atakuna te awazala ndenge il est femme mariée femme mariée ta on a leki na ndako ni azati on a oluke pa baboti na ye l'aime so keta ba concubine na ye mabeza wa papa azana ba concubine mayo kanga ino ngeke moi si libala normalement moi si libala mimi via pas za camarade non on peut ça rapport papa mingi na s'adresser na papa on peut ça rapport ya mona non ngana yebi moi si o ya libala soki ba balie alongwe pa baboti ni azaka bitambola tambola te avant na d'abord na porte ya ndako na ye alambela mobali na ye asokola bilamba mobali na ye yo mwana na yebi te soko edikaka ye bien te edikiro ba mosa libala vana na tant que nga mimi na vivre vie aux ana kimia te tira otika makambo nyos to azosala belo bika yani mimi
Papa. Tala, munu mukawa muke kamaradi yangu. Via yanja nikesala kuna anikene ba kamaradi, azana familial, azana bandeku. Donc soko ye kukuta via na ndia kote chipe pa oje ba biloko wadu za kuluba wana. D'abord ndengu yeli bo je te vois tu es mal éduqué. Donc yo pendengu sawana nanu na mona ta mubali na yote, nanu na yuka ta je ba ye kusali la yo présentation. Alors tu dois contrôler au yusali pina yo. Merci papa yo. Tika via via. Na posa vina, ete na posa yo papa na o éduqué. Ngai sikole sina tika ye bwana tangu na bota kaye na kolisier yo mutu boku la kaye. Allez, quand on s'appelle impoli ya mwana. Allez, dike. Yo mukuja dike te ya kulongola ndaku na bino ya kugangira. Bokiro na ngai. Papa mutolanda ye. Attention. Ngakale zoba ya mwana ya imbécile. Zonga papa. Uya kuluba na ngani dike mwana na kolisier yo kolisier. Bande sa ke yo sa fiate. Atala basa fiate. Mutu Berkignon bongo. On a muta faire bongo. On a bela muta Berkignon. Est-ce que c'est la salle? D'ailleurs, qu'est-ce que aussi magazine ko pambula yo pembate kuwa kunya. Éduquez moi. Quand on est d'accord, péché. Éduquez moi. Papa me donne na yo. Te mbunda, ala na te pas comme trop. Oui. Chérie, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. Pardon. J'ai tellement travaillé, je suis vraiment fatigué. Non, moi aussi, je suis fatigué de ça. Et sa réponse, mon coca, s'il te plaît. Je ne saurais pas. Si tu le fais, c'est bon, je vais te laisser tranquille. Non, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi. Allez, pardon. Regarde-moi. Viens, écoute. Il faut me tourner à la disposer et le ça les locaux aussi. Ok? Ils ont disposé de quoi? Me tourner à disposer pour le moment. Pourquoi le moment? Parce que je suis fatigué. Je travaille tout ce dernier temps, mais il faut un paiement. Quand j'arrive chez moi, il faut que je me repose. S'il te plaît, je t'en supplie. Alors moi, je ne suis pas ta femme. Je n'ai pas dit ça, que tu n'es pas ma femme. Parce que moi, j'ai dit que tu n'es pas ma femme. Tu ne vas pas traîner. Mais 4 enfants, tout le temps. Je suis fatigué. Dans le moment où il faut qu'on cherche l'argent. C'est depuis le moment où ça m'a on a tout le temps. Mais non. Vous avez 40e mois, même pas possible. L'enfant pleure là-bas, allez récupérer l'enfant, s'il te plaît. Mon amour, j'ai besoin de toi, bébé. Laisse-moi dire qu'il n'a pas ton amour, mon amour, je n'ai pas envie de toi. Ok, pardon. Tu vas où? Viens. Je ne vais pas prendre l'enfant. Tu ne veux pas rester. natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te ilaka na yo Yesu ekokisa makayaya ilaka na yo Yesu ekokisa makayaya Modero. Papa nanga. Ko izonga na tongo papa. Ubominga ko bomati. Boni boyoko, ko zonga na tongo sani. Yo observera te, okomona te ke mutaya koti otiki ya kota, ba pomeni na kutela mona muto yebike.
koloba observaka te mpo nini mwasi atalaka étudier mobaleki na tongo mpo nini eloni ekomelie natikeli na kota nalangeli na chambre nasimasimba ye nayeba nzoto za ndenge nini boni yo olobaka kaka nalingi kolobaloba na yo te tianga ya l'aise je sais le pourquoi nazozonga na tongo ok. Papa. Quel souci? Papa. Mais qu'est-ce qui ne va pas? À chaque fois qu'on quelle est maman. Papa. Mes enfants, maman n'a bino, bino bon mon papa pour m'appeler. Maman n'a bino zo changa mal à l'aise. Ako ko ibati poni mo bana la libanda. Mais papa, mais donc sur la voix c'est nini. Ya la bana la voix c'est bino bon mon kaka o ngama be, po be misala mabe, bana ngaba ina ngai. C'est ça on so sala. On ngo yini sangai. Papa. Soki likambo ile papa na ko yeba. Likambo ile na sama na muke? Na mwana muke? Mboko ezala makambo ebele. Mais c'est à cause de ta mère, hein? Elle me fait toujours embrouiller. Je sais pas, demander. Papa, tu viens de... Ah? Papa, maman Boutou Mobimba, à la lutte. Tu désires maman dans le salon, la bonne liée à tout là. Ah bon, il y en a nos quotidiens. Papa, papa, pardon. Tu connais déjà tes papas. Et en plus, tout ça, la tombe. Tout ça, la crier. Est-ce qu'ils sont beauté ou sont nini? Kogan est la solution, papa. Kogan la solution. Voici. Mais Kogan a boué. Papa, tout ça soit là, c'était l'andako. Nous, on vend des sous à thé. C'est ça, c'est pas prière. Peut-être elle a changé. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Maman. C'est pas la peine de ça parce que nous devons comprendre déjà le comportement de papa. Ce que moi je te demandais, maman, et ça repère sa nièce de maman Banzam. Parce que à Monique a zangé na faute, mazo ganga, non non non, nazo ka soni na place na ye. Kolela boye za solution te, tika kolela, hein? Yo sambela te maman. Pisa nous sommes mabo kanzambe, tsa mabo nyongo. Ça passe vraiment très bien. Mais sauf que frère académique, non la foutité en tout cas, il y a des autres dérangés là fort. Et là on peut naïe les gars, là sur la maman là, il y a un oh, mais il y a déjà un peu ces bangs, maman a fait ça. Comment c'est le thé? Mais si papa bon. À commisité? Ça fait 5 jours. Ah! 5 jours maman. Oui. Est-ce que nous allons vérifier qu'il va foutre l'homme en classe? Nani na futa ka Sadam, nani na futa ka Minerva na. Donc il y a 5 jours, 5e jour en haut, on va passer dans mon nom, on va passer mon mandat. Mais papa, pesité na ndako pe mon ndako pe à loyer à foutité. Maman, là je te dis la vérité à foutir l'eau mon côté. Pas ça. Oui. Pour venir dans le lobby, pour ça de ces classe dans nos hôtels. Mais pourquoi maman Rose a aventurier dans un niveau haut? Bangonga! Moi, je n'ai pas de maman. Ngonga! Tina zolo bake na ya awa na simo mbongo azoboya. OK, benga Mado Diva, maman c'est pas problème ebele. Mado Diva na salon Mado Diva. On va pour la bango. Hein? Tu me dis moi aventure. Benga Mado Diva na ville Neuf Saint-Jean salon Mado Diva. Mado Diva. Papa, zolo, papa. Ni, moi Minerva. Papa Ngonga. Mbongo ndako pe kuna barrière azosenga. Papa Ngonga. Ozo sala samba ya nini? Zulu. Papa. Qu'est-ce que vous dites là? Mais déjà la question bon le 5e jour comme si bon on a noté papa. Zulu. Hein? Yo, pourquoi vous dites là ndako tout le monde dans kia? Yo, son na kotanga te. Maman n'a pas maman appelle ça l'amour. Maman on appelle ça l'amour. Maman on va appelle ça l'amour. Yo pèse na mon ni. Eh. O pèse na mon ni. Eh. Papa Ngonga. Tika kosala bassemblée ebele ozosala wana. Yeba avenir no ya lobi eza epa na ye. Soki otangisi ye malamu lobi ntango nzoto ekolemba yo ye nde akosunga yo. Soki okoma osala baaventure na mbongo ya classe ya mwana yo lia baminerva na mwana olia eza malamu te. Sinon esa oneni mwana yo moko oprouve kotanga atanga te mpo olia mbongo na mine osala mbongo. Nadi te mbongo wana nalevaki nga nalevaki nasalelaki mosala mobi nayibaki ntango nokonta mbongo wana oya futi lukala tizulu. Tika baexplication po Tu n'as pas dormi en point. Papa, c'est là que Hein?
Canada qui n'a pas dit. Papa, maman, Sony, est-ce que on a mis sur la table? Il a été. Papa, il a été. C'est pas qu'il a été. Il a réclamé droit. C'est la bombe, papa, papa, casse. C'est le troisième bombe en Yamanou. Oh, troisième bombe, frère. Quand on l'ouvre, tu as une bombe, c'est la bombe, c'est la bombe. C'est la bien, c'est la bien. Maman, il va y aller. Quel est le Max Soso bengi na butu na kola muso la muka oyoka président Max Soso bengi lobi la butu na kola muso la muka président Max Soso ko benga na président Rokelua ba bengi lobi la butu kolingi kola so lali la muka kate dans l'autre tête babenga bakite bakobenga mpona loba otika ngai na vana te nasala vie bapesi yo code est-ce que oyebisinga yo kasi président Max Soso akoko benga mpona kaka akata yo pongi seza mpo osolola mala moko na la page Maman, ozomona mama. Nazoleka na ngai na tumaki bango bango basukisa bato mbongo na karte. Banani wana? Baba mama bana ya mama ba makoma. Nazoleka na bango ba mutuka na ba sopeli mama na tele ba bebe. Makoma to sopeli mai. Tele ba bebe singa papa. Alimbisa ye. Alimbisa ye. Akolibisa ye moto azobima na ye kati bitoko atimi pene na ye azie. Yake na kosopela ye mai. Papa, ezala babon samaritaine te. Basalaka babiso tolimbisa bango mpo na nini? Aveli pointi to bango basomba babongo elengi na valeur. Ezala nini yango papa? Nasema musabitenga na moninga yote. Nazali camarade na yote tsama. Papa basala on na ko. Balekisi. Nabi, bino ko bomba moto te kamusupi bobi moto. Papa ni ko ngo pesa moto. Siko to mama bino ko yoka ke ko sokisa ke ko finga te ko ba. Kimi ko sa te bana na. Yo se pele na mai. Mama basala on ko ya chapela. Mais oui, ça va yango. Ba sopila mai. Ba sen pardon te. Papa mo te ke basala on ko. Parce que na on le kanga ko te ba l'équipe ba ko te na ba sopeli na ba mai na ko na mutuka na. Papa nzeleza munene na mutuka na bango ba pemeli na bande ko leka. Ba ke ba sopeli na mai na ba tapa ne ba sopeli na mai. Mama yoki Mama yoki bango ne ba so ba te ba tambola likolo na se. Papa banga bongo biso ta mutuka te. Toni na mama. Mama zo lo ba te. Ah yo, ona yoki. Pona ni bebe bolini ya. Ngana za papa na bino boyebisinga mama yoki. Mama ni ine ko matelele te. Après la bana kimeni nazo yo kamera. Ko baba sakana ngite libota wana ngana yebi yango bieza na maboko na ngai. Ozo na bana wana makoma na mama na bango na libala wana mbango ya moye. Motu kama ota mwana ngo seke ataloke na mama na ye mama ya pota bango mama azana monene moko kwa pata kufu. Ozo yo kasango. Yo kasango na ngai. Na kei. Ozo e competa lo quale tu zo na te mama le lo bene osama na samba na longa na samba na longa zero mama kende pena na babola te ko na yo pale que la biso na mbongo bana mbongo jamais pale ki bana mbongo na esprit ona ndaye mama na bene isonyo soto tatoli ozali nzambe na biso mpona oyo tozozopanga nyonso yango nde ezali oyo tozolakisa epa bato yesu ye osalaka yesu yoza nzambe epa na yo impossible ezalaka te yesu oza nzambe abilaka mpo kokisaka oyo olobi moto avant akota na ndako na ye esenge na ye aleka na nzela ya porte yo nzambe avosana vosa ya koleka na ekuke te yesu oza kapable yesu tokoa biloko ozalaka na mbongo biso toza na mbongo te bokoleki olesa ngai te bino bokokolisa ngai ndenge naza bo te premièrement vous êtes famille de doctable ozoyoka bino boza bato koloba te mwana bosopeli baboya kokausa ye tufi ya mama na yo moto oyo atambwisaki motuka na bana na oyo ya bisindi oyo ozolokotaka ose kone oki pas de brag yo okana kosopela mwana ya ngai mai mwana ngai labi kitoko lokola aza na tai atendaka lokola ngai moko mama na ye ale bosali bino zuwa lokola obotami likeko bana bayebi konela te osopela mwana ngai mai nalakoni nambati bana bepoli balekaka kopesa batata mbote te ngai yakoki kovana na bato aboye te mama oyo na mutuka basopeli mwana ngai mai te elakoni boyo
Yo poudre ezaka na kana na yo. Soit disant maman soki maman nene bina kombo na ote. Na mona comme mona venir. Moi on a passé information ba bokele mal. Les archi fou. Mais ozo loba na munoke bina solo. Eza solo na ngai moko. Yo ki yo pozo bima solo. Yo pozo bima solo malasi. Ozo bima solo malasi. Kala to bima solo monoko na ngai. Mais lobi yango pe. Ça pe bongo. Bongo ko sobela mona ngai mai pona. Comment ni moi? Bongo ya kaite mono ale kibino na pemba ale kibino na kitoko soko moni yo kumisi nzambe. Akomela ngai. Marina na kosisa tetu kola na bilo pa wate. Moi on a la voiture. Azana voiture te. Yo ndo zana bio, ozana bio. Comme si de voiture la koni. Maman ko na cimetière. Ozo tango na cimetière. Oya. Wana za cimetière. Mazo ba dulu bila yo biti. Il faut y aller ko lobela bilo yo bana. Oya lobela batute. Ko lobela bilo yo bana. Yo, makom. Tala mwana wali bakela lisanga bonganga. Lisanga lisanga bonganga. Ngana zali pa mo kirit, na za paseso kirit, na mo bonga yawa. Na za na besoin de côté soko saka na maman yo. Yo za motaka. Selena olobi mingi osali violation. Otiki do pangu na okuna oyo kota na lopanga bato na mapapa salite na bilangola toza bien. Na mapapa toza bien. Bima. Bima. Eza kamno. Bima. Tega mbala li poso pe asika na allez maman. Ya makoma zano na fika. Zano na fika maman. Yo do bela ngesa ite yo makoma. Signification makoma. Yo mayen. Ma pere le police. Venga la police. Venga ye. Oyo no sali ko. Abolo wa bamba wa kisi nyanga. Bamba wa kisi. Bamba wa kisi. Mais maman ça, maman. Hein? Comment on continue maman va côté du pain on a yo kita. Maman, comment on a dit moi? Maman, c'est oh, mais c'est ça papa mon nom d'oti ka babu. Moi quand là vous il essaie bien. Dans la camarade non. Tony Duvana la camarade Makatia. Nous nous vous bana. Il a mbala suka na yo. Oui, pensa bouille ça. Ba bêtise na ko da ko na bisna lo. Kanga mbanga na na lo bana. Suka to mona bêtise on a comme. OK. Pelo ko za na kombo na makole pela nenga bimbi boy ko. Landisa makole na sima. Atia so makolo. Banda ko manolo ba biso. Kombo na makole pela. Kombo na makolo na e. Na iso kumba. Sadam. Tala, oui. Sadam. Maman. Maman akomba makole fika eto pita. Pani kunkuna kusa kana ngati ni kuipani. Hein? Non, non, ça peut se donner, c'est pas mal. Moi, je m'en dis, non, hein? Il y a ça, ça donne, ça Journée que ça, tout le monde soit quand ah. Et ça va papa c'est pas comme une colonne de bande mais papa on a dit moi on a donc yo. Et quand il a ça il y a makaso bungama. Aye be basai. Et quand il non c'est. Ça doit bien on va benga le téléphone. Nazo ça doit bien ngo. Tinya ngazo que papa ba benga pas ça doit bien ngo. Ça doit bien le papa ko sepela. Dans le business là ko yote. Ndelo kwa mabele obi yangu ana pesa ndani. Songi songi mbali. Yango suke zokemba ona mtu. Baou alitoa nini mwana mobile ataka na tata nenda kwa tukazo kwenda baba jouer babeta kana nene pefki na moyo boni boye tata mwana mobile ataka na relation na mwana na yamo tata ataka na relation na mwana ya mobile au sike bongo kana bino makasi mundu yoko na boka te bima yoko ne baninga bosa kisego ita mwana na mwana ya mobile kaka fani na ba biloko okosala nakosepela nango te nakosepela nango ata mokete Papa, ça la ressemble à mon côté. À mon voici artiste, papa. Amina yo. Bazal se demande. Papa. Ah, c'est qui peut conseiller du soir?
sikoyo ngambango nini bakozwa yo bazopakola yo biso pakola papa kabana bapakola ngai yo bima tata tika koba biloko atya camarade ozala camarade ya mwana ngai mimi papa ozomona ke oza na leki na oti emele aza mwana ke ti azomonaka boye ozolokela emele nini nalukileloni papa mwamosi taunina mwamosi papa ozoloba yango wana ozimoma kolwana okomi kopanza kokola plasma ya bilokos mimi papa eloko tunaye nango eza très important kertis omoi bapapa bolinga nasoniongana ojaa komona mama na ndako tobe papa ojaa komona obe papa mama naolinga nalobeloko ya très important papa talanga na biso makambo ya très important papa nakuti tantine via na mibali na bar pene na kongo kika bojonakuti via na mibali na bar kertis ebisinga bimimi omona te nakonaka nti aokosa papa napusani namoni nga mona misu nanga via na mibali na bar bavandi baomela via oseka papa ojara mwasi ya libala nde nini ko papa ndali babala ya mwasi papa nga mona moni na misu papa mama okotamona yo mimi oza champion ya komona eloko ezala yoka te yoka oza champion ya komona eloko ezala salite eza na miso ya moninga bongo salite oyo moko ezotambolaka nango salite moninga na aza nango tika bojoba wana yo kokoza komona na ndenge na yo waka koyeba te via mwana mwasa bokoto ata nteka bokusa jani na ndota kwate yo bokoyoka bokuse pe eko ni bokosala ebosungu comment nagomela secret non te papa pesa bomolo moni na boye nde na boye na énervé na nde moko oza tuki bete oso nasala eloma nakopanza na batv nyonso po bongo nakosupporta nakobame batv nyonso babiloko to epanzana babetisa boye po soki nasali yango ngaka nde bamessage boni aye nango kaka ye ka mutu moko via ye loni alinga pa alingaka via te siko yalingaka nini alabala ye tabala eloko oyo nalobi na ndako na ngai te bandeko na ngai tata boni boyekolekisa mpe boye eko nini natyenga maloba koyeba mpe na ndako ya ngai moko bazomela sika tata na yo ofandi wana sokozala na besoin kota na ra ya kipele kende kokota mpe na ra ya kipelepokona ndenge te po ntango asala yango bino bato liboso ntango asala yango bino mongo mosu na oselo mo ape bakuta badega bailaka 500 bazongisa 500 pardon pesaka na 600 okasi na 600 comme ça esila nango kaka mama boloba nini nabona sala mabe nabona boma mutu emel oza faibla ata na ndoko lepa tata na ngai basali tata na nga boye papa yo mo muta liboso so nasali mabe yo muta liboso telemi yango obengi ya balapolisi ezala yo te ozela mikolo ezali na oboma mutu na kati ya ndako ozela omela sike nami ya biloko asito mongo astie monoko eko nini okopisa efanga kokejaka nde nini koyaka nde nasoma pitalo amunene bako sikozwami Emmanuel kolela ezalaka te sikozwami Emmanuel bobola ezalaka te sikozwami Emmanuel babino kunani kombo na nzambe kombo na nani Christian 12 en plus 2 années va combattre pisa masana eza pe bien lelo nazwi occasion ya kutana na yo Christian 12
En plus, il n'a pas papa mon maman ta pote là papa. Pas biso akuta na papa pote. To moya pa batfu ebola ta soulier. Ozwa na lipapa na tricot. Opese mbongo pa kota. Outa na komini. Poya tia. Place ozo kota eza famille ma. Biso toza bana mama nini. Pe yo oza famille. Makoma aza grande sœur na biso ya biso Christian. Ozo ya po yiba biso. To ozo ya po ya na mission mona ndako na biso. Famille eza wapi? Pe nani amuta yo? Po biso mama ni mamuta buta biso wa. Merci. Namono tuninga ba question belé. Naza na famille njate. Maman Liliana. Papa na wacho kufa karamite. Naza célibataire. Naza aventurier, je suis pas un aventurier. Ce qui n'a pas parce que ça m'a comment on t'a invité à avoir. Loba soko ya wana epona yiba héritage na bino. Non, ils ont intérêt à avoir un héritage parce que moi non je travaille. Pemba la sima famille nzati wana. Na yebi famille wana te. En plus boye bante. Pemba la sima ton ya pa bat foi ba otata pa. Fait poser ya seulement quand il y a humidité. C'est parfait pour le masola bien. Pourtant on compte la famille, la famille Lima. Bah yo comment cela bien. Pe famille wana e banité. Pe mbala sima oti ka grande sœur, na soko continuer ça dame ko. Dis-moi comment. Et ils allaient bien à la place aux autres makolo na o pe likolo na yo. Obiso to na famille ma famille moko e bana makasi. Ba terra seigneur so ba sota monter. Courage à nos yeux là. À suivre. Non, non, Excusez-moi. non. Ça va? Oui, ça va. Tu vas comprendre. C'est Razalik. Tu es très jolie. Merci. Ah, non, non. Juste. Avant d'être je suis c'est normal. Oui, je crois que c'est la première fois. Ah bon? Attends, la question là. Attends, la raison. Tu vois, puis on a la famille. Il y a des radiatés. Oh, là, tu me connais très bien. Attends que je termine d'abord. Oh, puis c'est quand même. Quand même, ça n'est gentil, quand même, il y a bien un moment. Bon, on t'appelle ça. Sikozwami Emmanuel kolela ezalaka te sikozwami Emmanuel bobola ezalaka te sikozwami Emmanuel Yo le biche, on a chambre là, aucun là, les gens qui sont faits. Moi je suis pas mascot. Na kinela ki. Na kinela ki yo. Pour le faire ma cambo. Pardon. Na fande ayo. Za poli. Au fait non mais on va nous monter. Pardon, na fande yote. Poli na ngayo. Des bifs à mon cœur, ma jambe. Jamais vu. Buna sina muna yo. Yo tu peut-être tu ko kufa no bala yo. On va aller dans le bin yo. Beni na ngai. Papa eh. Oh. Ah! Papa. Ni jabu le. Enge. Ni kambuni ni na moi. Ni kambuni ni na moi. Na swaku. Ata yo mako. Lobi na butu. Ose ça. Allez bima kuna. Lobi na butu. Na vandi. Na tena sous-vêtement. Bébé sorti. Akosi na mama ngina ke tengel pona swani pana. Amani nani? Serpa. Yo jali zuba bima kuna. Yaka yesu na mama. Ayo ngati zuba kuna yaka na libanda. Tukalika makamoni misangamba mazone tikelenda ukaye. Yo jali mwana mwaso ukende kukengile mwana mubali kwa. Ukende na pona swani papa. Yini makamlenda ngaduka ka makamu. Ya jali mwana mubali fa kote na chambre ye fa kutoke. Ata yo moko. Maswa nazala kiboy. Kale kiti shebilembe ni yo nyama. Omoni buso ba famille yango na miso batata na otombola bilambo la Mimi na leki apide bengi la via maonese pa so via zati jira nanu buso baba nani jira nanu tangu yo uyaka umona keke lupango yichalie yo papa na mona ngoza yanga ite na oluka ndi via so za maonese bengi la ngai mais tu dois avoir du respect o jalinda ku ya via te via kele na yinjwa yandi ifalinga kwandi sosha yandi kule na kibrita litangenge kele na yao Mimi
mobala vie ezalaka Alain grand frère vie so aza kuna te azala ndenge il est femme mariée. Femme mariée on a leki na ndako ni azate on a yoke pa baboti na ye lem so kita ba concubine na ye ma beza du papa azala ba concubine mayo kanga ino ngeke moi si libala normalement moi si libala mimi vie a pas za camarade non on peut ça rapport papa papa mingi non s'adresser na papa on peut ça rapport ya mona non ngana yebi moi si o ya libala soki ba balier alongwe pa baboti ni azaka bitambola tambola te avant la d'abord na porte ya ndako na ye alambela mobali na ye asokola bilamba mobali na ye yo mwana na yebi te soko etikaka ebiente etiki ba mosa libala vana na tant que nga mimi na vivre vie aux ana kimete ti rotika makambo nyos to azosala belo bika yani mimi papa tala mulu mukawa muke kamaradi yangu via yanja nikesala kuna anikene ba kamaradi azana familial azana bandeku donc soko ye kukuta via na ndako te tu peux pas oser ba biloko wadu za kuluba wana d'abord ndemu yeli bo je te vois tu es mal éduqué donc yo pendengu sawana nanu na mona ta mubali na yote nanu na yuka ta je ba ye kusali la yo présentation alors tu dois contrôler o yusali pina yo merci papa yo tika via na posa vina te na posa yo papa na o éduqué ngai sikoyo sina tika ye bwana tangu na bota kaye na kolisier yo mutu boku la kaye allez quand on s'appelle là qui s'appelle polo banga mama bino to papa dike yo mukuja dike te ya kulongola ndaku na bino ya kugangela papa papa mtolanda ye attention ngakale zoba ya mwana ya imbécile zonga papa uya kuluba ngani dike mwana na kolisier yo kolisier bande ça ke yo basfiate atala basfiate mutu berkignon bongo on a muta faire bongo on a muta berkignon est-ce que c'est ça d'ailleurs kete osima ngati na kupambula yo pemba te kuwa kunya dikene mwana kota ndo ndako pesi dikene mwana papa mtola ne yo te mbunda ala na te pas contrôle mais maintenant chérie écoute non il faut me comprendre s'il te plaît mais ça ne peut pas se passer comme ça il faut me comprendre non et ça l'a raté allez on a nani Nazara nani pas non allez Nazara nani franchement Nazara moi si na yo j'ai besoin de toi chaque fois oh comme quand celui qui a besoin on a yo il faut faire de part des choses c'est ce que je suis en train de faire d'accord si tu le fais laisse-moi partir alors ça yo t'es jumelle à toi anniversaire na bango za mon colonie pour yo voyager anniversaire na bango za mon colonie OK non. Essaye de me comprendre. Excuse-nous franchement. Na une mission de service. Une mission de service. On est là, on est côté de la mission de ndako. Na bilango à cause anniversaire à Ban. Tout ça normal. C'est ça. Au ça côté. Même pour tes enfants. Chance le collaborer. Bien merci. Faites la vie des annulée. Parce que votre papa ne serait pas là. Je ne pas. Avant voyager, avant aller, faites la vie de lever les hôtels, il s'en fout de ça. Voilà. Donc, après, on a fait la vie pour avoir besoin d'un côté. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas dit quoi? Venez, mes filles. Tu n'as pas dit quoi? Venez. Ok. Votre papa vous aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok? N'ayez vous embrouiller, tout vivaka dans mon salle. Quand je ne travaille pas, vous allez bien faire l'anniversaire, vous faites un côté. Nous avons une mission de service. Nous avons kende. Nous avons dit que nous pour que fête nous ciment et les cas. Il n'y aura pas la fête. Nous avons kende qu'on remplit ma formulaire. Il n'y aura pas la fête. Dans 2 jours, je voyage. Faites exact. Bon, tu as fêter l'anniversaire de Bino et Koleka. Très bien. Il n'y aura pas la fête. Naïbi que mon ça l'assembla pour que papa aux à la caca. Mais dans ça, je sais que vous séparez parce que vous êtes libre à vous fêter la manière la non bolingi. Ah. Restaurant aux alaka na tante ok musala maman et comme l'anniversaire na biso ok papa le bima beke et ça on m'a fait destiné la voyage maman garçon ce qui a zati il va faire des moments ça la matin na zali yo zali wala maman on se comprend yum to ça y a là-bas on se comprend
Maman, franchement, elle a regretté. Fana bota ma passe après la boutique. Allez, tu vas pas m'échapper, je t'ai dit. Maman. Non, 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 à vous échapper, on a été à la rater. Est-ce que c'est normal? Le mieux est un voyage. Le mieux est un voyage. Tu peux lire ça? Papa, pardon. Est-ce que vous avez fait que je les parents? Est-ce que tu peux lire ça? C'est ça. Allez, Alain, ton silicité, papa, je suis ta femme. Si tu as dit que le baboué, tu as dit que le baboué, mais la baboué, papa. Je t'aime tellement. Ok? Nazana besoin ya kozala kapé si comme on a eu kozala 2 jours un mois de voyage 3 jours on a 3 jours hier sur yo chez c'est pas normal papa c'est pas moi qui ai écrit ça hein notre émission est là pourquoi c'est vrai que la moussa la plus évité qu'on parle à l'aide maman toujours j'aime. Il n'y aura pas la fête. Maman, oh ouais, oh wapi frite na yebisa osalelanga papa nga wapi yango nazoka nzala kasi filiti lelo mama alobaki makambo ya bafiliti to makambo ya biloko mosusu ezali te atiki programme alobi lelo tokolia nzombo balamba ariusayanga balamba ngo na mosaka nada nzombo mosaka wana o t'informe salelanga eloko nalobaki na kolia papa ngonga teforme pe naina na polisi biloko te omoninga banzombo na bino wana etali bino ngai salelanga frite nde nayebisaki ona kolia salelanga ngo eteforme ke kume teforme te nazoloba teforme te nani mama nyamuki aluki biloko balamba yango programme mosusu mama o t'informe você falou que na papa ngonga o t'informe que kume então daquela batata me falou já daquela hora oh t'informe mãe Retive on t'informe que kume mãe oh não vou sair assim não bima boite nga nazoka nzala Kiangola ngo kenda penza ki Portugal ngo mais já falei na papa ngonga pa cuisiner para mi frita elle nous cuisine go você falou que yo ebisi alamba soki nini ngo wana papa ngonga lobite mama so bon pesa nga na ki resto pangonga ngalima o penza mpona kufa bozana pasi mama pesa nga nzambe apesa nga bomo emulai apesa pesa nga $100 nga ki na resto pesa nga na chauffeur pangonga problème ni elle kakuna ni na ki Portugal wa nga na comprendre ilo izubuma nga mama ya wana ote forme wana toke ote forme wana tuluba na yibi yango te sikoyo na yibi ndenge ulamba biyango te yana lubaka na yibisa yo soki moye ezali tulungula moye ulamba biloko wana bati ya ote forme yo ya dengi pana dia okay ujambela ngate forme bonjour ça va ngakele makasi ngakunde na bina lete na isi papa mo masalela nga batata aboya zo ibisa nga o lelo ba wale manioko soki manioko non nga lobi balamba musaka bokolango na nzombo na kwanga to na makemba nga na olie na nga bongo te eza problème te maman nga mona eloko grave wana te papa ngonga salela efrite obi frite hein si ok donc salela efrite biso so biso nzombo ndenge ezalaki na mosaka pas de problème mwana mais salela mbongo ndiri ozobima no obisaijaki ya poko Dina. Ah, tu m'as parlé pour ça, j'ai envie de côté son balai. C'est là qu'on a côté mon tougana. OK, d'accord. Vous allez c'est ma maman, na ma papa, fiancé, chérie nanga. C'est bon, d'accord. Non, tiens, là on va maman. Papa va payer yo. Non, 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 Moi na yo pesa.
Papa, là où tu n'es pas fiancé, Nanga, là on présentait Bino, pour kilo. Ouais, maman, tu as mal à l'aise. Moto! Et là! Kilo. Oh, mobali yana. Yanga ali mama, le lage tout la tête. Eh, mobali. Nous ozalaka na ye banda kala nde yango okendaka kodekouche po soki ozalaka na mobali nde lingala na yebaka lingala ozoloba ozalaka na mobali ça fait longtemps okendaka découchement gera pardon gera ngana lingaka bakokilo j'aime ça komelo kwa mokazi ape komela koli mozosala bapatile koyakota zuli mozala ngana mini motokule koyakota zuli mozala ngana mini motokule ni kwa koloka kaloka yo kaloka ngana nani mewa moto dalike kaloka ngana mobali yango kasi yo mobali kwa mokazi ape ngoba makambo ngana mona kana ndako balo bako ngana makambo yo kote ni jani yo kote jani yo ngamo hivi okote ni ndege nini awa awa bato katenga wali bakote ole ya ndo kubizaki ya wa mona ni oke usabi no ngai bote oye so libanda ya bani libanda biso to bima to kana kolokota ye o tikata ya makuru makatana Gira pato. Gira. Ndako sa tata bino be mama bino. Mais c'est pas qu'il fait ça. Kama mnaone namba ça dit tata. Mukolo ndako tele mati boyo ya fungula porte. Solo na yide bi bufunga matin. Sikata zo kele makolo ndo kamtenga kwa porte na kana. Ngamna ko kana go. Boy. Puana tena ni ngoba. Puana tena. Uyukinga ni tepo. Tata to. Zonga tunatele mana za sito kata. Papa leta shero. So vai bikaka to abinote. Kasi. Hapo mwende. Pesa kimi. Salutations. Non? Et c'est vous, c'était déjà rêvé sans nous. Ma chérie. Tu fais changer. Qui bébé belé boy. Comme si on bête qu'elle n'est pas déjà avec tes maman. Yaya. Merci toi. Pardon papa Vanna. Mais bien maintenant au signaler gâté. Maman, là dans la chambre. Ok. Mais d'habitude beaucoup kaka. Aba bo bimé photo mon nana. Tena qui photo ngana ko zimu. Ah bon? On va laisser encore répéter sauter. D'accord, merci. Tiens. Oui. Ouais. Oh maman chérie, maman Lima, maman Bota. Biso nsonga yaya, nakasi oyebi, obaleki na o asuka na mutu, wana mwana suka. Enchanté vraiment. yango ne toke kolokota na mama ba kubetwa mobali. aza mobali aza parti ya tiere bongo parti ba ndo kufinga pena nte. tena fini te na no ba perite akoti ndenge ni oza suma mama za kwa Mama zate. mama zate akima dépenser Akufa. Yo, agora vou ter. Que tá aí? Já copa, já copa. Se não, nem eu vou ter, eu não vou na mesa já. Mas não eu não vou ter. Yo? Papa, como ele vai sim? Mas não eu vou ter meu bebê tudo em casa. Yo, né? Tiro. Como você é boa? Tô com fome, eu tô falando. Vamos vai vai. Que ele precisa ficar falando. Ah, não, Mama. Açaí. Yo. Oh. Christian, ayaki bokutana bosola yakani namona mpe bokutana donc moi passe na lelo bokutana te mama madame kolo fait quelques ebele te ma chérie
Colette. Et bon, on a na 15. nasepeli mponga mpe nakomi na posa mokongo nange bandosala mosala maboko nanga mpe banda kosala mosala pesa awa papa omena nini? Non, maman, merci beaucoup, c'est gentil. Nalingai kaka juste na mona maman parce que nayaka souvent aux alakaté des fois absolument bimaki. Nalinga qui nous a un peu bref. Naza mobali comme bali nyonso, naza na famille njate. Tant na mona ki makoma na apprécier qui ba qualité na ye ba façon na ye. Na koki jamais qu'on perdre opportunité o ya ko solola na belle créative on nzamba sali. Na koki jamais vous allez na suka na porte, na suka na fenêtre et vous allez un peu bizarre. C'est pour cela que mon absent qui était non. Na le kana sur na maman pour na yebisai oyo nga na sentir avant na yebisai. Ya mon alinga kinaya pour na solola na yo officialiser ma solo ya tu fiançailles. Ce qui yoko ko permettre nga et vous allez bien makasi pour na ngai. Papa na yoki ndenge yo lobi mais na bana nga nalinga bajete na modèle nga na bokoli bango na façon nga moko nalingaki kozaela na bango nde bazali ke oya puisque wanfiye puisque bino ba garçon lelo boza ba aventurier au mona mwasi moko boki aza bien olobi te tika na kotisa mutu kuna de na oya nga koyela nga na ba façon wana te puisque bazangi pe eloko te o bakokende koluka nalingi nayeba outi wapi uvandaka na commune nini outi pe na famille nini osalaka pe nini baparent na yo pe baza banani nyonso wana nga nalingi nayeba. Merci maman. Nakoba na présentation ya comme on a Christian Njate mingi ba ami ba benganga 12 papa na ngai papa Njate na otina famille Njate que son nom repose en paix autour kufakala ngité maman na nga maman Liliana maman ah vous avez ndoi ah merci et ça linga bien maman na nga maman Liliana bon naza na intérêt mon côté ya ko sala ba aventure na ye. Je suis un homme sérieux, na respectera pas parole na ngai. C'est que tu na yeboui, c'est que ni kolobate que non na ye pour na sala ba aventure. Na yende parce que je l'aime beaucoup. Naza juste grand na ba faire na na sala ba faire na oye permettre na zo fils que moi quelque chose. Na s'en sortir. Papa na yo kinya so oyo lobi. Mais okoka caractère à moi non parce que ndenge na vandi na bango même na ba famille nanga nanga ba kende te même place moko te nanga ba déplacer te nga moko na mesana na bango na mesana on vanda na bango pourquoi parce que ba c'est très compliqué na éviter ce kokaye na ba caractère na yi oko supporter amour ça se voit déjà et moi on a déjà qu'à trop dire mais l'amour supporte tout. Maman. Ok, zala sir na malubana parce qu'un jour na retourne na yo. Makoma, ma chérie. Ya sir okoka. Maman okoka. Na oka rapporter? Non. Ah bon? Oyo sanga sonité. Ok. Papa ndaku ekomi ya yo. Na tiki porte polele pour na yo. Merci. Makoma, petit papier tout sur na papa mama qui est na tout les mitu na mususu oyo kyo kate. D'accord. J'arrive. Ça va.
papa nde na otoyebisa wana nga nazokende voyage na okende na okoumela mwa mokie donc mwasi azotikala bana bazotikala nozaboa baparent na ngai eza famille na ngai ere moko bolekaka na ndako botalaka famille eza malamu mingi parce que nalingi te na nsima na ngai baprobe belebelebelebele eza bino kitoko te nakoki mpo okende bongo te sans ke na bainforme bino te yoselika mingi oyokaki na kei oyakolobe belebelebele ale bapenza voyage ezali mosala soki ebengi osali nini okei bino moko olinga na pokoli bino na invitation ezalaki obandi klasi awa tokati awa tokei awa basoki bombolo te moto atesidaka lobi ke mobali nanga tofanda zano esika moko nde nakenda kosenga na mosala oyebi ndiki kokoli problème na nga magere ezali boye yo si obimisi mwa motu mais tala mokombo tiki na nsima nsima na yo toza na mimi toza na omba toza na eme mais na baleki na yo nyonso tu ya ntango azokende zwaka nini bendaka mpe ata mwa moko ke leki na ngai ya kotelemaka ta ya sikoyo ozwaka mwa molangi yo mpo ozwa po mwa kopo enala fwawa komisa papa ndako ekoma soki yo ekotikala biso eloko te to mama via te tokolia te na eloko moko esengeli okangela ndeko na yo ye aza mwana mwasi kotambola na bana mibali yango tambola na mwana mobali oyo ozotambola nde azobana te soki aza mwana mobali soki mwana mwasi bakoma koya kolala awa c'est pas normal l'autre efaye na bureau na nga na pd est-ce que c'est normal kasi ye wana nde pede yango nazoloba ti nayebisi yo kamaradi ya solo ya ye ya makasi ya mwana nde wana baleki na ye baloba te nayambaki ye te nabenganaki ye sikaki maamu tata ntango yo kokende ata mwa papa o mwa provision yango yango tu yo moko ebi tozokende na bafete tala kaka ndenge wana ngai yo oyebi nakoma kaka kovivre soki gaston chende atindi te soki maa joli atindi te mama ester joli ntianga atindi te soki kuna mpe na pai na joburu mama natali oyo papa paul fikipo bakanisi biso te donc vraiment vi na biso mbilinga mbilinga mais ateki kozala mpo na biso mbilinga mbilinga bayemba bakoko bayemba balwambo bayemba balutumba baloba boye kisasa eza mboka batikaka mwasi aya tala ndenge mwasi no azali nayebi te esika oyo bakokakula ye nanzalaka elekaki boye kanga mpaka na yo nyama moninga ye wana babala ye ti soluzubingira nga na ndako nauyuka eloko te nayuki lokola na mosika ngunga yango wana yango bemi mpona nini mokili ezala mabe boye ngunga oyebisanga osali su nini depuis natindaki okende koverifie biloko na nga okendaki rapport nini oye kopesanga sikoyo pesanga rapport nabi kende kotala baalimentation kuna kee kotala babutiki kuna kee kotalelanga babiloko wana otombola yango likolo basaki wana otombola yango yango likolo osali yango alimentation wana ezalaka ya nani ya makoma na rectifi makoma koki bikokendaka na ndenge nayebi kaka nga nakende kolandelaka ye mama ta yemo isakoli ti pangonga wana oyebisanga nani oyebisanga loba na nani kasi akoli omutu okolisi bango yo ozokotika ye ozoba voyage yango nayebi te soki nakoume yango meme ata nde tosolaki na bomolo nga baki papa ozokende se bien mais eyebana ozokende mokolo nini mpona kozonga bavoyage oyo nake nayebi te oza sous célibataire te oza su lokola baemere boye te oza su lokola omba te na nsima na yo charge ezali nga problème nanga ezalaki ndenge nini papa na esika nakendaka ngai moko boye nake nalekenda ngai natika ta omba natika ta emere atelemaka ta wana mwakopa kanga mbaka na yo donc yango wana oui papa merci naokini kolobi mosala nasalaka eza mosala ya l'état nazalaka na société na nga privé te naboyi te naza cadre na société moko monene ya mboka oyo ye combien de fois yo combien de fois nabengisi yo banda mosala babandaka malembe aye akima
Maintenant, on a évité. Si on a un kumba, on a un makasi, on a non. La vie, il faut un souci à vie. Ça a un souci à vie. Okomona yo ali komona mwana pele ali kite benga misali basali mwa bati base yo mwana mbadu dingi base ko lokum susu musala dingo salate parce que to so genes na entreprise wana kuma mkonzi yeba talwa kwanga tangu papa na mama bazana bomoyi ya tikali ko yeba ngote lelo batangisinga lelo ngamna kuma osunga bango lobi yo pe fo sunga bango. C'est ça la famille. Ah, sur le manzaka n'était na base à sur la biso. Tata allez. Après na jana likambo. Na jana maman. Na jana responsable. On est déjà famille. Yom to kolisi bango. Ngamo ko na mona bango ba mikelo ko kolisi nga bango. Kazi izaka ndenga ukawata bango ngapi nazalaka. Na yivi ndenga bazukola. Kazi wale zukola na wakawne ala ndila bango yemo. Répétez. Répétez loko yo lobi wana. Na lobi ni. Olobi nini? Ezala mbala suka eloko ebimi na munoko na mbeko o se répéter na mosusu. Ezali segere uluba ezala segere. Mais yo kanga na moni nzela na ko kende ko mona na. Mukolo ko meka. Yo ko za libanda na mwana yo. Oyo kinga kende ko vérifier biloko wana. So mona rectifie to makoma bake ko vérifier biloko wana bake na po bazwa mbongo na bango un peu c'est tout. Yo mtondo sala ko gérer biloko wana ti. Lokola ba koli na pesi bango biloko na bango. Bongo komo lemba. Salia bonga na futa ka musana ngoni. Mbongo na futa ka ya pamba. Na futa ko pona bango. Pe pona misala wana. Merci merci. O bandela ngoni futa. Kokende vazi naona tatu ipaka potiki mokumba na sima. Mokumba eja obeba note. Eja bariki note. Eja via. Nanga kitata na bango abeti oseba ke bakenda ka vazi batika ka mwasi te. Kisi sa batika mwasi te. Te. Lolinga na mone na ka via. Aja mwasi moko ajana honnêteté au vraiment ba vérité. Atambola ka tudwa. Soki na ko ba ko teka ba nimation na wana ke vandi na lobelo. Okine biso. Wana no. Longa wana. Donc na yeba kate eloko etikala pa na oyo bomba ka na yeba ka ngosute. Mbuko banda to ngo tandele biso mipenda ngo na bazo tandele bana singa tibu to yokota. Longa wana. Ata ba bibasa kisasa ba jobe. Moninga alongwa alongwa mababala na yeso ni bagala ina ale. Bungo yayi. Oyalo. Bakubele papede wana tambula ne. Oyikiza bengo ngapa. Madres. Via batu ndenge nako ndenge tata lobaki ke batika ka mwasi te. Mwasi aja pe moto. Mwana wana ndenge na munela ka aja moto. Uko kiko kino sai vazi na ndenge ko sa pe ojungo ko kutene like mama bete ndenge nako munela ndenge na zizimo ngana sisa. Momo bongo yomo. Tango na bandai ko tika ndo ba yomo kwa ndo binga na telefone. Papa, za kisasa batika ka mwasi te. Yo lolo baluki. Eza ada balubaka. Kasi ndio luka yo ndo lobia ngo pe pona papa. Oui, maman, na Okibino, na yebi mos nanga très bien. Ah, maman via très bien. Donc côté wana na mi bang na banga elo monter. Na ok mission de service. Ko senga ko tutele. Yale, o mombi ngo zana, ozali ene de la famille na boite. Donc ils ont voyagé, nga fona tika na bana wana na mosino. Ona surveillance. La vie, non? Surveillance na wa surveiller nani? Non, surveiller bana na mosino. Ajana kura pourquoi? Non, ya moso na kwiti. Oye na butu bakarala. Soko se na kwiti ka ko bandi na butu ba j'ai des mains. Oko so ba résultat oui. Soki na ngala ka sulu wana me nazaka na mwana ya buite. Omoni mwasi na yo aza wana a mwasi na yo lingi. Biso to lingi. Bato ba comprendre te. Olinga ka yete. Olinga ke. Omoni yale. Na fanda wana na surveiller akoza na besoin mungu apili. Na sana na surveillance. Papa. Ngani eme. Na tomba. Na liba problème. Yale ndimana ke. D'abord, il y a la vie
alingaka te via te alingi te ovanda ndako na ngai mpo kreye batesor na place na yo aya kuna oh maman si c'est comme ça bofanda wa responsabilité ndako na ye moko papa tokende na voiture apesa maman boya apesa Quel monde mon film? Beau film. Je vais pas te la mobile dans la musique à Zalinson. Je vais pas la banzela nyosa kenda kankolo. Makina na obsegere ba la kosinga ye. E ba la kopomba ensam. Akwa na libungate. Akwa na nzela mabete nsam. Nati ko ba la maboko na yo. Usala na maboko na onsam. Vina yo bimba na tika na maboko na yo. Ba na recommander ba na maboko no seigneur. Sunga biso papa. Pesa kinga kat na liboto. Elo na na magila maesu haleluya elo maezari na magila mae yesu alongi satana elo maezari na magila maesu haleluya elo maezari na magila maesu kono na ngana kotika mobile ngana maboko nao Kindumba, Numa Tambola, Yakogela Masaka, and I need a something fair, not a justice, but I beg you, so ya Satana, or is that come be mine and Telamape, or is that come down some to the inside, Minimum Satana, Yakindumba, and I need it. Or not a justice, now come on ahead, now beginning we are also, Yamape, Yakindumba, Yasatan, the mobile Mobalinaga, and I need a something, now come on ahead, now beginning Makila na Osenya, Makila na Onkolo, Yahweh na kuproteger, Yahweh na kuboka biso, ibota mobimba, na bobra wana Makila na, onyo sabon mama okatenda bon, amona mukite, amona be Makila na Onkolo, amona be Makila na yo, oye sokola kina ngoma Golgotha. Eza nini kofuna ngai banza mezani? Yo priyo kusala ya yote, Nzamba sunga yo tikazua, ata mobala zongi na tongo za la calme, okipaka mobali te, ata mobala ye na minuit, etala ngai te, osala bongo te. Baba telanga, yo mona nga mona ke. Boni meko? Dekama. Sori na loto yokala, trop même bien. Il faut y ébaki na zamupani, c'est-à-dire na za likolo ya nyonso. C'est moi le maître de la maison et le chef. Ce qui n'a bimi, na zongi na tongo. Otalikaka mobali na nga zongi bien, eloko kwa eliete, osepeli. Batikela bo monte. Yo yo kate keno bakitisa pasata na seza banjelo. Yo limba jelo sangani. Oyo to kuna ngemba ze ko bajelo na ko bituma na bango. Olibo yoko. Apolo bana ko linga. Mutete ngi mutaka ko funde banza. Tapa zo kifuna ngai. Nana ko telanga. Na osenga ndini nzamba. Osenga nini? Ah, Jericho. Tu dis quoi? Dis à papa que tu pries pour lui. Je prie pour toi. C'est bon, hein? Jericho, toi tu pries pour moi, mais ta mère. Non. Elle me quitte. Oui. Chez les bons dieux. Ah oh. Oui, au ciel. Aucune femme. Oui, je te dis la vérité. Elle est sorcière. Oui. Non, son âge est pour la yoté. Ah! Merci. Papa, je t'ai pas encore vu là où tu pries. J'ai pris au boulot. Je crois pas. Quoi? Je veux pas croire. Jericho? Oui. Papa prie au boulot, hein? Quand tu pries au boulot, aujourd'hui on va prier ensemble. Avec qui? Avec toi. Toi et moi? Avec maman. Toi et moi? Avec maman. Pas ta mère. Jericho, oui. Viens, on prie.
Tu m'as laissé. Nico. Papa, je vais pas venir, j'ai un problème. Tu vas s'aimer sur le quoi? Tu es sur la poche, tu vas sur la poche. D'accord. Bon. On s'est dit quoi, chérie? Même si je ne suis pas d'accord avec moi, chérie. Il faut être toujours d'accord. Hein? Tu sais quoi? Nous sommes dans la c'est pour notre intérêt. Dans la salle, nous avons un côté pour l'intérêt de sauter. Et l'autre, nous avons l'intérêt de sauter dans la salle à monter. Tu me connais très bien, tu vas nous les autres filles. Oui, bien, plus que ma mère ou un autant. Parce que tu es ma femme. Tu connais bien la balle. Mais je vais te demander une chose. La ligne, aux alaka, aux alaka. Et surtout fidélité. Et donc, on dit, tout le monde c'est la fidélité. Ceux qui ont les infidèles. Non, je ne veux pas dire que vous êtes infidèle. Attends, infidèle, on a 4 là-bas, on a 4 enfants. On a 4 enfants, il faut te battre là-bas, nous, madame. Ok? Yes. Tu m'as dit d'être fidèle. J'ai toujours été fidèle envers toi. Depuis l'ancien, on a la même chose. Mais nous, on a un problème. On a de bingo et on est sur la ligne. Ce n'est pas un problème. Tu m'entends? Non, on va nous dire au téléphone, il y en a. J'ai la tirée aussi. Ah! Tout le temps enseigné. Hein? Même devant tes soeurs, enseigné. Si tu es à la maison, il faut toujours être enseigné. Hein? C'est quoi ça? C'est quelle éducation? Moi, je voyage. Mais que voyage au soir en matin. À Kourou, mais la moi mingi. Vous avez maman. Dans l'île qu'elle a bien. Dans l'unité, quand je parle avec votre mère, non, c'est un rapport Moko, ils ont la bienté. C'est pas normal. Ok? Vous qu'elle a bien. L'objectif de la rame Moko envers vous, c'est les études. Vous comprenez très bien. Oui, papa. D'accord. Madame Nabino, surtout, la tique pas maman. Alors, ça vient l'argent des poches Nabino, le transport, Madame surtout, la tique n'est pas les arabes. À cause de la tu peux pas bien cause à bisoter. À cause de la biloté, j'espère. Bon garçon, c'est un camarade, non? Je peux ne pas donner. Non, je plaisante. Oui. Ok? Je vais donner. Je vais leur donner, oui. Tu vas me manquer, chérie. Toi aussi, mon amour. Allons-y alors. Papa. Oui. Nous allons souhaiter, te fêter ça, juste là, maman. Bien sûr, nous sommes bons ici déjà, mais la donne un bisou. La donne un bisou. Ok, c'est pas un problème, je vais le faire. Je parle avec maman. Elle va vous donner. Oui, maman. Ok. Quoi encore? Tu as un problème? Non, papa. Toi, tu as un problème? Maman, non. Ok, qui a un problème? Toi? Non. Ok. Allez, bye bye. Dis-moi, papa, moi j'ai un problème. Mon bébé, bye. Bye, papa. Bye. Ado, akuye via yandi ya imekuja.
Notre papa chéri. Bakenya camarade yandi. Akenda kukamata camarade moko yepa timbuka. Allo Dedia. Ngoma via yandi imekuma. Dedia ngoma abani kutu. Yende bosukrana. Kama teya. Allo Dedia. Boy fondere ni makolo. Nazana ngai bien na ekotala ba papa wa. Merci papa ye. Dala on a numéro là. Ya Dedia ngoma na lubie. Dala mumoni biloko linga kutinde sukine bela sel sukine wana kutinde kunete. Tine yango na braza ipa ya Brenda Fati. Akupesa na yena na chevali ba mimi. Osana réflexe. Kuya za kuya kisasa ni pensi. Shosho na rayon ya ile ya mon père a appelé. Comportez-vous ça. Oui, il faut me mettre la CNTV. J'aime. La tête, il m'a remarqué qu'il a la tête. Ça c'est mon taliboma. On me rappelle ça. Vous savez mon taliboma oui. Viens me rappeler. Bon, il va rater. Azali le kina yo kubembe. Ah, ça la liboma. Et bon, la photo on a liboma. La photo on a liboma. Ah, liboma da? Quoi non? Jeune maman, tu es awa. Parce que comportement papa, franchement, tu es. Dans solo lina tante Simone Evariste, maman Lina Karimon, na bengi bango na nat nabi ah, bota la comportement papa. Donc ezo lekela bango. Pasteur, papa zo kanga aoka biso sonité. Ata bata la ta age na ngai. Mais peut-être ce qui batonyo surtout babala, bakutani pe na makambo nga na kutaye na ona bibala na pasteur. Pasi na motema pasteur. Mobali soulard numéro 1. Soka meli masanga ye pasteur. Tango azoloba na yo, soka déjà dépa na sima. Po soko zaka ka pembeni na ye ozana ngo. Mobali mobimba pour découcher kutu wana koloba te. Akoya pena na tongo moni mwana pena je kwa zotuna ye. Azotune pena papa wuti wapi. Papa olala ki wapi. Parce que est-ce que bateau tout bazora mabala ba mona capacité ko la nga na mona pasi. Na salini pona mériter tumba modèle au pasteur. Pona ndima modèle wa balanga. Yango funa ni ko mabo pasteur. So ni na bana nkolo moyo. Atama ngando ka mutali bomba te yule bomba. Boklo no azate ya voyager. Nazo ko katela ndako ngamo kuba ko na yo. Danser la kendara classe la li passa na ye strela. Ba kendara classe. Beau garçon yeza mona mobali. Moi ça les loko izate. Bango nyocho bazali gomoko. Ba mama papa na ye ba katenza medeni ya pesa bana na donc banda maternelle yo moko yebi. Si na ndenge ba kendara classe moko makambo moko donc bakasa solo penza na mona te lokola bango. Siko yango na ye bopesa ba bendish. Ah, nge. Bona ndo kwa basani. Fie ndio mshaka. Yo ko siko basani. Yo ko mutaro gizenga to soko basani to sano ndako esani. Kufinga ka mwana fie, azali mwana. Azali mwana. Fatola moi le royaume. Fatola moi le royaume. Quand ko batenga ko moi le royaume. Basa malonga ko bali ngaba Irene Mazandu. Voici na biso ki porte banga. Comme ça qui tombe mettez ma bras mutu. Ya ona ko lingete. Et bon yo ngana ki notre. Tu t'as pas Via. Voilà problème de rien. Fit tatouage. Tu as peut-être tatouage dans camarade. Via. Ça l'attention. Femme mariée, femme non mariée. Allô papa allez. Na ye papa parce que na ye zo a Belle Beach pour ndako. Ah papa le bete kaka. Shika ya kento kana. Donc le appelle Chombo. Yale. Ah papa tu te rappelles. Mon amour, je te rappelle, laisse moi combien d'heures. Je t'aime. D'accord. On se voit dans la mission de la vie. Mais puis ça la musala a une arrêté papa na mama bébé. Bébé obenga na sepela makambo ya kaka. Bon tapo bisa mama. Bien sûr na exhibition. Na même fan. Nguli kutalo ba mama. Eza nini papa? Papa est-ce que on peut même pas pasteur? Ndako mema mutu ndenge wana ndeni papa pasteur. Moko msuta sala ngwe masanga bazoloba na ye. Abali ko yemba nzemba nzemba c'est comme si muta sala.
pasteur nazonyokwama nasengaki vie boulot na mwasi na ya mari bazwanga na nakendanga congé na Allemagne nakifanda nanga mpa na bango mpo namoni neti libala ezopesanga bonheur te ezosepelisa ngai te nga kaka kolela tous les jours kolela nameka kaka pasteur lio kuta kosa soki ameli masanga soki nde bakongo balobaka ayulu kaka do veut dire akomi démon komeka kopusa na pembeni na ye te soko ngai nasali nini nasali mpenza nini na mokili oyo naza naposa libala paster naposa libala naposa mobali na nga epa na biso bana nzambe eloko moko elekelaka nzambe na biso ezalaka te c'est vrai modero aza mabe modero asalaki ndumba modero azomela masanga modero azosala vi nyonso esengeli asala o bino boyebi ya mabe mais eloko moko ya kobosana te kaka bato wana ya mabe wana biso lokola bana nzambe toza na devoir ya koede bango bayeba mpe nzambe kriste ntango ayaki mpona bato malamu tazodeklare ayaki mpona bato mabe mokolo moko bazokamwa kriste akokende ovanda na ndako ya zache moto bayeba eke moto asalaka mabe abotolaka bato mbongo me mokolo kriste azokota na vi ya zache vi ya chasse bongona mpe atika azwa nyonso abotola bato azongisa ndini fallait à côté désert libisa comme fallait poser comme dans bon mois de jeunesse à côté désert maman est dans la chambre maman a dit na besoin à côté na famille ça so banga pe so ba la soli toy pesi te maman bengo benga fallait via danke ya so maman akufa na to maman dans le temps maman bengo ka bumpasi net bumpasi ma kambo fallait ça maman non non kana nga passer des bases quand la chance nani papa belbish papa pesa ma belbish na kende na yi na soko kate na doit aider kanga o jali e ko sele loko te bana mibeli pe basu belbish e sonde vi ngeke na ba Cara, on va mettre la main. Bonjour. Bonjour, bien clair. sikoyo yetala tala mutatie mandefu boya lati babukle l'oreille ndakubanda kulamba kushukula kabashani akosala bengo biso tango tobanda kokola awa ye wana ntango asoki noni problème ya nini te ya mutulu ye nde moto abandaki kolamba nga naza na nga mais ye azolamba mama anda kolakisi kolamba pardon toyo nga naye kozwa kendo osa biloko na tozokende zaudanga we yaya zoni ngai yatikala wana papa yo sa po de yaya so ngana otikala wana papa nalambaka ate moko ma ya sensité yaya ya betu sale marke lokolo ye kulongula yawa yatikali lokula muta kubanda kulamba yabata kusukula bekera kusuna yo bekera yo namba naso banda kusukula basani sema fude karamne message wana te bando mo téléphone na kuna kusa kupambana mabili babo pa yo epanzani via fu musala telefone papa musala via bobota kai ka bota bino noka pasi susi oluba kaboite ngana linga kamuntu abimisa maluba mabete kwani ye to ba ezande mona modero na nzela na yo mwasi na ye na nzela ba prière na biso lobi pe nzamba ko sala grâce modero ayeba nzambe modero pa koma kosambela ilingo batekelo kwa modero azotambola mabe nde yo bando père d'espoir olongo la confiance nyonso zaka na ona nzambe o bando mo aleti libala eza mabe te mais libala nde babungisaka yango libala eza bien mais libala babungisaka yango toyebi te mpo ni modero azosala mabe toyebi te eloko nini ezotinda modero abima makambo ekomaya même si sami mole na mobali bazaleka problème sur problème nzoka nde mopepe moko boye balwa moko ya réclamation ya divorce oyo balobaki na famille na bango moto akobala te nde bande kolanda sami mole mais grâce à baprière esalaki lelo mobali nazonga mpe kimia bavanda na kimia na mobali na ye eloko ekoyede yo eza prière zala mwasi ya mabondeli zala pasteur andako na yo zala prophétesse andako na yo zala intercesseur ya liboso ya ndako na yo na place ya kolela zwa ntango koexplikaka nzambe opesanga modero mobali na nga nzambe sima motema modero nzambe sunga ye ata azotambola mabe nzambe bomba ye nzambe batele prière na yo
ata azosala mabe mezokoka mpo ebikisa ye ngai nazondima lobi modero akozonga na nzela mpe libana na bino ekozonga na kimia ekozonga na esengo kopermettre te diable a détruit mariage na yo bible ezoloba ne donnez pas accès au diable ngai nayebi ke ezalango mipepe soki osambeli bi oluki nzambe bien mipepe ekoleka elonga yo te elonga na kosenga yo midelisa na losambo modero ye yamba ye zala ne bien kokota na distraction na ye te kopesa diable nzela te adétruit mariage na ye Zo contrôle la leki na maman il bien sûr na s'occuper na bana ko olinga na lingi fuite ya responsabilité te oza yaya sala oyo nyonso sangeli yaya sala kuna baleki na ye na lingi yango te oza yaya lakisa ngai ko oza yaya mwana mobali alongo na ndako papa alongo ake voyage ake mission de service na raisonner que mwana mobali mususu atikali na ndako yo na papa nga nazalaki te nazalaki kuna na ndoko ka tongo papa zobendo mato nga na ko voyager kala te nini okotikala kosala epa baleki na yo nini oyo okosala te mama ngaza mutema mokuse Tansel a commis teti moko mama ozwa idée te ezalaka te est-ce que eloko nini oyo osali depuis osali constat ke Tansel a commis moto makasi osali mama tolabine simba ye soki lobi yo ezakaka soki na lobi ozakaka soki na lobi yo komompeli bokomomake ya na bino mama c'est la terre Tansel nde ye mutune atokoti osekali nana osekisa yo Tansel munene ekosa yo munene ezokutala ezala okamba kula okokoma mulai mais okoki jamais koleka ya na yo ngai nayebi ngai ndenge naza boye nayebi bibi fineza motema rami mayumbu baza na mwana bango liboso ya nsima wana akomi koleka yaya na ye na munene na mulai mais suka nango arespectera yaya lokola yaya keba Tansel papa nga nakoyo makambo nde tosololi na yo nakokolo mabe te olibala ezalaka bato mibale bakotana lelo nakobenga ndoko na ye rokelwa azali na pondwa nde nalobaka aire nyonso bie mak soso mpona olobaka chaque nga nalingaka likambo verité libala ezalaka moto moko te nakobenga moto azali na boma nabengi na boma nabengi na lubumbashi nabengi mutu boye nde libala esalaka kana koloba te nde nala ingrat yo salaka oyebi Gauss Tebe oyokaka ata koyoka te Gauss Tebe ye azali na ngola patron wana patron Gauss Tebe motema mama fatu na place libala na bango ezalaki kaka boye donc yo oza kobanga te oza soif ngai nakokoloba te nde mobali oyo boye oboye te libala ezaka mwasi na mobali nde bayokani ngai nakokoboya te mais sikoyo kozwa mbongo wapi okobala na mwasi mbongo na obala ye na ata kosingasinga na nzela na kosingasinga na nzela mpo nakangisi na obala senga na nzela okobala mwasi lelo mama Anita production na papa Tambo baza na Londres libala bango ezalaki bosembo bayokana babalani mama Mundibu Aimé Makies aza na Allemagne na cantine Élysée matondo basali batata mwasi na koyoka likambo oui D'accord ma chérie. Bonjour les enfants. Bonjour. Bien. Hey Rosette, Naza a pas vu. Ah maman, vous dites qu'à faire de Anna Rosette. Femme c'est Rosette. Eh Rosette femme. Allô. Nazo rappelé yo avec ce vendredi. Il sait que ça les reports que yo les reports na Queen. D'accord, bisous ma chérie. Maman, on a profité, non, qu'il n'est pas dans la maman Clémence Douglas, ou à France. Ah, maman Clémence. Tindanga qui n'est pas ndérimo bena Kasavuba, Randibo le lamba ni lamba. On a soigné maman Tindanga. Makamuni, na lingi kokota na makamba busobate. Na yepi ke maman Clémence akotinda mamba busobate. Na lingi bokota na mamba busobate kende, zonga atan, yeba ko sa baleki na yebi no buzoke no. Maman pese so mo to keko. Buzoke ko. Busani. Belo ngoy. Hello mardi. Ah! Via bana ba la bien. Maman bossa na mazebi ya kocha crayon. Ma paso. Maman ba boye ça la petit na ngai. Ba 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 zona ba.
na maman Fatou. Oui, bébé. mibala pembe mpe batanti balingo na bango na nzela te ebelaka Maman n'a pas de pardon, mon truc de papa, tu l'as mis à les poches. Bah, on peut savoir, il y a quoi dans la sauce. Ça va nous rater beaucoup. Tika kosala pardon bakola mama basi sa classe. Yo c'est sa classe. nasili sa classe te kasi po ale ya kokata ngai mais nga na kolinga tanga baparent bandima kobalisa nga papa mesali toza bana mibali oyo ndeko na nga nzambe asalaka grâce na moke moke tozwaka miso koleka malamu toza na ndeko na biso mama welingi weya na belgique oui akosuma tozalaka wapi toza na capitale de Kinshasa capitale de ville mère de la capitale yo koloba masolo ya poto makambo tobaneli awa oyo vanisi ya pani awa eza makambo ya pama yoko nini ya kobala ye yoko koloba te ye akomema ye na France ya pamba akomema ye ata na Brazzaville ata na oyo poni boyi ozolamaka ye boyi bakena poni nakosala yoko eloko nini bakotamwisa ya kotamwisa ye na motuka na bango wana na velo papa tala nga nazoboya yo nazoboya yo définitivement parce que tu manques de pieds soki oza na maboko oza na makolo nazoloba je parle ce qui est directement nabomela koni yo moni na makolo wana mama yo boye yo mwasi boye okomamende na mokolo okenda kotika na zongo aza mobali na ngana lingela oyo akomi na mari de nuit oyo yo pene ndenge oza wana nazomona mobima nde oza mari de nuit mobali nini ozotimela mayeboye mama aza ngai nakoki yoka nano mama etela kokoza na raison papa lobi natuni awa osalaka ye lobi nini abana kosenga mbongo po abana bisengasenga semba pesa ngai oyo akobalila mwasi bima telema bima olingi na simba yo na maboko olingi na simba yo bima liboso ngai na simba yo olobi obandaka okosani kosenga oyo nani bosala ye ndeko na yo yo osaka kosani sika mamona mama okangana nini nangolo boni yo pela oyo amovi yanga abayaka yo ubengaka na pasi boni boye via eloko bosanaka moto soki abali akomi na vie mosusuangani nabalaka napala aza te malgré voyageki na ye encore kasi biso mama eloko ezopesanga pasi na kanda koma mobali na ngai navandaka na ye te do ane soki aye eza nde mpona azwa zemi akei soki aye epui ka nde nayebisaki okuta mikolo alobi jamais dépassé na misala tana osala ba via boni wana jeune fille yo munisoti makasi boindeni mundele ka yoka toko mima mobimba mutu loko libumu mundele niti ale ana zokendekende na te kofinge te via ala bongi na otri na chérie bana mine via mwana yeba kuti mudana bana 7 8 a divorce izotinaka tena divorce omoni nzoto na basala nzoto abi elenge sepela na bolenge nzoto sembela na monzoto na yo mama soki oyo nzoto ozosepelisa okokwana kasi soki eza trouble na mosala mama bo bakasikulwa te oyeba ntango ye azosala yo bozosala bozosungana nga na mama etali yo orataka yebemoto fête à Kamano, on a Lil Kim dans un Paris, mais Lil Kim, mais aussi la fête à Kangaï, à Zubala. Et on a dit que ok, petit Kangaï. Et au fond, il faut la ah, boni boy, Sophie, ah, boni boy. Yo ni mabala zo sa disikaza. Tala mobile la pesa qui confiance bobo te camarade. Comme quoi la pour décevoir yo non pas on m'a mis soutien dans Barcelone puis les va bien. Oh. Usine malenjera ale kuna fanya saba vina yeyo yebi bananya zana bango. Yo zana na ye, olopini ni yo okomeba kaye. Na moni siko bokongo saba vantir. Papa. Na lobi oza